Aïe aïe aïe, lelo to mekananu koyeba. Pourquoi poto esangisa bato? Pourquoi poto esangisa babola na bato mbongo? Pourquoi poto esangisa bato capital na ba villageois? Pourquoi poto esangisa bato ya ba province nyonso? Pourquoi poto esangisa biso? Alors to luka to yeba. Pourquoi poto oyo esangisa biso? Est-ce que ezalaka ya solo poto mutasangisa biso to biso moko nde to luka to sangana? Awa nde tokoyeba pamba te poto azolela alobi yete mutasangisa biso, me biso tolobaka poto mutu asangisa biso. Alors poto akolela ngana ye na pesa explication na loba selonga sije. Sima bino bokoyeba soki poto ya bato asangisa biso to poto asangisa biso malingi kowangana yete mutu asangisa biso. Alors boya koyoka selonga oya kokitsa mutema bien, oya komatsa mutema ndenge moko kaka awa ezali pote tension etikala juste te, me ezali po tension emata to ekita. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake awa na poto tango bato bazaki oya mingi baya comme bétudiant. Donc bétudiant oyo baya na kanisa lelo yo bango mingi baza bato mbongo, misusu pe baza na bango bato mbongo te. Alors na bétudiant ba oyo baya na tango ya Belge aya na bato batanga ba misusu baya bazalaki teke famille moko ya mbongo me baya. Misusu famille eza na mbongo etinda bana na bango na poto baya kotanga. Misusu ezalaki nde bekol soki osilisi ozwi examen d'état automatique na mibeko ya ba Belge oye poto pona kotanga. Tosala neti école ya EPOM, bekol ezebele me na pesi école oyo ya kote ngai na botami na koli na njili. EPOM tango esalamaki ezali donc bosilisi bozwi examen d'état mbala moko boye na bourse na poto. Première génération baya na poto, deuxième baya balandana, donc bongo ezalaki na ba génération osilisi mbala moko poto boya kotanga. Alors sikoyo na ba oyo baya na poto bazalaki teke bana yaba bana to ya ba pauvre ou bien bana bato mbongo. Ezalaki pe teke bato capital to bato province. Elingi kolobaki bato ya ba classe nyonso bayaki poto pona kotanga deja ne bandeli. Tango Belge azalaki. Ezalaki te Belge azako pona o famille nini, o famille ya kombo wana te. Pamba te na kanisa, même bato bomonaka baza ba millionnaire na mokola lelo yo, to ba oyo basale loko te, mais bazala na poto, bokomona poto na ye, batinda ye na bourse ya ba Belge. Alors, sikoyo soki totali mingi bakita na université ya ba Belge na Louvain, ba misusu pe batanga na kati ya la France, na ba Bordeaux, ba bisika kaka oyo Belge ayebaki ndenge akoki kotinda. Ezalaki kaka ba parente, ezalaki pete n'époque ya Mobutu kaka. Bien sûr, n'époque ya Mobutu pe batinda ba bourse. Alors sikoyo a partir ya wana batinda batu mususu bazonga bakuzwa misala pe bato mususu bazala na kati ya Congo bakende pai moko te, bakoma bato mbongo, bakoma ndenge bakoma. Awa na poto sikoyo ba oyo bazonga
bazongaki po basala, ba oyo batikalaki po basala teme mingi bakimaki deja klasi pona basala na bango misala ya poto. Alors ba oyo bakimaki mingi batikala na poto ezali ba oyo penza famille na kati ya mboka eza mobulu. Bien sûr na tango wana nzala ezalaki te, me bapreferaki bakima bazala kuna, surtout na tango ya Mobutu o nazoloba. Na tango ba Belge mingi bazonga po mingi bamonaki tina kotikala kuna te, eza kaka neti aza esclave. Me na tango ya Mobutu mingi bakima pourquoi? Parce que amonaki asala likambo bongo azonga sima ako continuer classe ou bien kozwa musala misusu pe basilisaki classe baboyaki kozonga. Alors pona nini misusu basala bongo? Parce que ba oyo bazongaki misusu balingaki kosala te, misala ezali te ezalaki te, me misala oyo ya classe ya tangelaki tango mususu bazozwa ye mbango te, bazozwa ye na poste wana te, sikoyo azovanda kovanda azovanda famille pe ezobaye, me oyo atangi na poto azozwa musala te, bapie musala azolinga te, azolinga kaka oyo atanga to atangelaka biso ba livre. Alors sima nango eye kobanda bana oyo sikoyo ya famille wana ou bien ba voisin bazo comprendre tozana muta poto awa na kati ya quartier, surtout babola nazolobela siko babola po poto ndenge ezalaka boye etonda na bato ya mbongo te, wana fo botiaka yango liboso. Poto banda kongola komoko ya na poto ba pauvre mutu baya mingi. Tango Mobutu ba pauvre na mukola lelo ekomande ba pauvre na ba riche, me ba pauvre baleki kaka ebele na poto. Yango nazolakisa sikoyo tina nini poto etonda na batu oyo baza ba pauvre, tina nini sikoyo tolobaka poto esangisa biso. Poto te mutu esangisa biso, me biso nde mutu tosanganaki po ba pauvre baleki mingi na poto. Sikoyo mwana ya mutu mbongo to mwana ya mayele aye akosangana mingi na ba pauvre, akosangana mingi na bato mayele muke, pe akosangana mingi na bato batanga te. Na kokoloba mayele muke te, me fona loba bato yo batanga te, po bato mingi batanga te bazali mayele. Yango wana fona loba kaka bato mayele. Alors bato batanga te, sikoyo poto te mutu esangisa. Donc yango nazoloba mwa malembe. Sikoyo bato mingi oyo batanga te batondaki na poto ndenge nini? Parce que ba oyo bakendaki poto bazongaki bayaki na ba passeport na bango ba visa evanda wana pe balataka ba mower po tango wana. En tout cas na milia ba pauvre po lata mower eza likambo baza kolata mingi ba gabardine. En plus sokolati gabardine oza mobali ya solo ozo bimanete lita bengo tolo mingo, surtout soki eza ya rouge ya jaune ba couleur kakoyo bomonaka estukas eza kolata. Alors sikoyo banani sikoyo bana ya babola oyo neti ya commune ya sous-région ya Nchangu, alors bango neti njili bamonaki ke bandeko na bango oyo batangi na bekole bepome ou bien bekole mususu baye na mikanda, bandeko na bango misusu pe oyo bazwaki misala bazokende ba mutation bazozonga, pe na bandeko na bango oyo bazalaka na bakomine mususu bamatete balemba bakote kaka nyonso balimete. Alors oya famille membre ya famille batanga na poto bazonga. Sikoyo bato njili batalike biso awa mususu alingi akata classe, mususu akota ne koto classe te, ou bien asuka na école primaire ou bien asuka na secondaire, akomani koteka kabri, akomani kotia sirage, akomani koteka pétrole, akoma kosala koteka maki eloko kaka basalaka. Mais sikoyo muto bakontaki akendaki poto pote afotela bango ba classe to asalika mususu o bango bakanisaki na famille
ye avandi azosala eloko te. Chaque jour avandaka wana. Alors mutu wana sikoyo abetelaka bango masolo ya poto. Par exemple, foyebake mutu a poto na ntango bakala ata ozali ndenge nini, ata barefule yo, ata otanga na poto soko ye okozala na barelation. Elingi koloba boye, meme mokonzi, meme mutu ya mbongo avandaka na Gombe, soko ayebi yo outa poto, ozotambula, ozoloba français, otangi kaka balabala poto, en tout cas bokokoma camarade. Sikoyo tango bakendeke pa ba camarade na bango wana, bazongaka akoki koya ko expliquer. En tout cas na wuti pa moto boye, ndenge batetaka ba domestique eza bongo te. Na poto domestique aza penza respecté, okomone pe na voiture na ye, na ndaku na ye pe ba nini azozwa pe azosala pe ekonomi mpona kosomba ndaku, aza na voiture ye moko, bato bazokamwa na milie neti ya biso kuna na banjili. Bavie na biso bazali kokamwa, mais comment boy aza na voiture ya ye moko asombi atambula ba oui naissance esalaka taxi er moko oh non taxi te personnel babando timba. Sikoyo bato ya poto ya kala orieba loba peke ndeko kingandi oyo tozalaki ne classe moko ye pa koma ne boy akima akoma kosukula bibembe, me baza koloba te, bango bazoloba kaka bongo. Biso tozokanisa kaka mutu nyonso mutu basalaka bongo mindele banini wana bavie ya biso bazokanisa bongo. Pamba te bato ya poto ya kala baza neti ya lelo te. Bato ya poto ya kala bazalaki kobomba sekele ya poto koleka mutu abombi mbongo na coffre-fort do po yeba likambo ezalaki pasi. Mais lokola babuliste bazalaki bele, alors orien bakontinue kobule kosalaka kolokota biloko diode biloko kaka to banda kolokota na bafulu ba radio kufa o monter radio no ya libaya po koko na bino ayokaka radio oke lokota na bapile bato bakomo développer siko ba boule ya kosala likambo mosusu. Soki batali eloko evoyageaka bato batali passeport yango, batali billet, batali nini, ba comprendre ke eloko yo yango moto kotsaka bato na avion bayoki na lisolo ba boule ebando ya bele. Alors circuit pe ekomi makasi na njili ya komata poto ba oyo bamekaki liboso bamoni ndenge simbi bakei. Alors ba détail ya ba circuit en tout cas nakoki ko expliquer bino te parce que na yebi détail au moins 90% ya ba détail ndenge za kosalama, mais na ko expliquer bino vraiment yango te, pamba te wana eza ba secret moko makasi, eza kaka ba même secret oyo eyedaka lelo bato basala bankula, mais na koloba ngo te. Alors sikoyo ye ndenge bazalaki wana ba développer circuit wana yango bomoni sikoyo ke bato batanga te, bato babuka bi ba pauvre banini baya poto, bato ya poto baya mingi Tchangu en tout cas etinda bato ebele na poto. A part Tchangu etinda bato ebele na poto, ba villageois na bato ba province ba voyage pe mingi ke bato mbongo o bazala na Kisasa. Pourquoi? Parce que bato ya mbongo oyo bazalaki na Kisasa neti na ba Gombe na balimete bazalaki toujours na ba famille eza pauvre. Ata bango baza bato ba kombo ozoka kombo kingandi, mais famille na biso bato mwindo ezalaka élargi eza molai, sikoyo baza na ba famille etikala na mboka. Alors lokola bango baza déjà bato minene na capitale, bato mapangu clôturé, bato bakoma na porte chez méchant oyo bana na bango na école bamelaka toujours lipa batia boudin oya kitoko na koka. Alors biso toliaka mingi gratana neboki ya mikate batia mwamba, soki pe yo mikolo wana mobulu yalaki okolia kaka batia pilipili. Bon sikoyo bawana baza pe na ba famille bakokani na biso baza kosala ndenge nini, baza kosala boy. Soki famille alinga ya Kisasa balobi ke oso baye na lupangu baza na éducation ndenge mozuzu bato mboka bakoya ko revese ki bato mboka wa bakosambwisa famille. Bazalaki sikoyo koya ko négocier na ba agence ya njili, balobi ke naza na bandeko nanga baza na Kasai côté boy, naza na ndeko nanga baza na
Bukavu kote boy nazana batu nanga bazana bakongo kote boy donc bino siko boko sala likambo tango bakoya pote ba voyager alors mingi batindika bango na poto na bamvandu kaka o bomonaka ya bakombo batindika bandeko na bango na bagence ya njili baya susu kotonda na poto nakanisa batate bele baza na poto bazoyokanga bayebike nazali kokosa te soki baya poto bandeko na bango ya mbongo wana batinda bango bawumela na kisasa te baya kaka pona voyage pamba te bayokela bango soni. Alors sikoyo ndenge baya na poto yango zomona poto etondi na batu nyonso wana pe na njeli sikoyo ezalaki ndenge nini nani azalaki na mbongo ya poto ata bagence ezalaki likambo mbongo te mbongo ezalaki moke ezalaki kaka likambo biloko wana en tout cas moyena detail yango ezate na mokuse biloko wana nyonso ezalaki na facilité po bo comprendre malamu mutu oyo batindi azwa biloko oyo bato bavoyageaka na mama oyo aza na 2 sani ya savoka donc mama oyo aza na 2 sani ya savoka aza na difficulté mutu soki botindi mutu aluka 2 sani ya avocat na mutu aluka biloko ya poto mutu avoyager donc 2 sani ya avocat ekozala matata po ozwa yango mais de biloko ya poto eza facile bien sûr 2 sani ya avocat wana nazoloba ya braza ya minene tonda bavoka ezalaki nango partout mais za exemple po bo comprendre alors sikoyo bato baza kotindika bato yango bomonaka na kala bato bayaki poto premièrement bazana no banda mike mingi baleka 25 te na kanisa soki bolandi bien batata na bino na bakoko na bino soko tuni âge nino ya na poto okomona baza toujours na se ya 25 ans misusu pe tina ba 16 ans ba 17 ans ba 15 ans ba ya poto mais bien sûr faut kokosa âge ou biozala nelongi ya mokolo pona porte avion pe soki bokoti na avion ba mindele wane komanga susu likambo kaka ya ba papier te mais soki ba moni elongi no ba koyeba oza na papier juste mais oza mona moke moyo voyager ezate ndenge master nanga mususu aza vie nanga master nanga mais azalaki na 18 ans bazongisa ye parce que bakanisa aza na 16 ans balobi oza na papa te moyo voyager ezate baninga ne mususu bazalaki na 18 ans mais bango lokola bazalaki na moko aki na elongi aki mulai elongi mwana mulai bamonaki aleki 18 ans ou bien aza na 18 ans moko azalaki na 18 ans mais azalaki na elongi moko oyo bobengaka bilongi moko bafasa mystique neti mukolo neti mwana muke neti kaka mukolo donc une sorte ya aza neti kitoko vraiment te sikoyo bilongi wana ebangisaka deja batali oyo akuba ye kutu batunaki ete batieli ye place na kanisa ye azalaki na droit même ya kolia biloko na kwanga po kwanga pe na avion eza kolia mapamba te alors tina bapauvre batonda awa sikoyo soki pauvre batonda na villageois pourquoi sikoyo basangana te na riche banani basanganisaka bango eza pauvre te pauvre bazana bango teke na posa ou bien bazana posa te basangana na riche soki pauvre asangana na riche asangana na bato kombo ezali erreur nde ya bango moko bato bakombo balingi basangana na pauvre soki botie tembe botala bien mutu nyonso azana poto awa tango sanganaka na mutu aza mutu mbongo mwana mutu mbongo tango sanganaka na mutu azaki mutu mbongo tango sanganaka na kinwa alors eloko nini esanganisaka bino est-ce que yo eza nécessaire osangana kaka na mutu alaki na kombo non mais mutu oyo azaki na kombo to mwana mutu mbongo aza vraiment obligé aza kutu na devoir te eza obligé asangana na pauvre pourquoi faut sangana na pauvre po awa na poto misala tosalaka eza mingi ya babola makambo mingi tosalaka oyo eza na mibeko oyo bango bakolela nango te oyo bana mata bana bato mbongo bakola nango te bana bakombo bakola nango te nyonso makambo mingi tosalaka 70% eza makambo oyo bana babola bakola na yango yango esengaka fo kosangana wana eza poto te moto esangisaka bato yango bana bamvandu na bana ya bato mbongo na bana
ya capital tina moko te ya kosilikaka okokino koloba me kokondanaka poto te mutu esangisa biso ezali nde erreur ya vie ou bien ezali nde modèle bino bokolelaki ekei ndenge bokolelaki te yango boye kokweya na milie oyo ya makambo ya bazoba ou bien ya milie ya bato bobengaka bazoba bien sûr baza bazoba te na milie ya babola oyo bazanga kombo bosangani pamba te bango baza na esika oyo ya bango bazali na eloko oyo esengelaki basala elingi koloba boye bana babola nyonso na bavillageois oyo baza na poto na ba oyo bazanga kombo bazali na bisika oyo baimaginaki te bazala to bisika oyo ezopesa bango lokumu sikoyo bana bato ya mbongo na bana bakombo bozali na bisika oyo ezopesa bino lokumu te nyonso wana nde mutu etindaka botya foti na poto esangisi bino na bato nyonso wana me ezali bongo te po te yo bwaka ngunda fosangana na mutu ya bongo pozwa ide ndenge basalaka po bwaka 10 mitu na ndenge ya ntango bakala fozala na bato wana po yeba ndenge basalaka soki yo yebaki yango okozanga mikanda soki yo ozalaki na mikanda okoyeba teke mikanda oyo ndenge nini okokosala nango ndenge nini okokosala okovanda nango ekosila bongo yango boza komona meme balwambo bato ya mbongo nyonso ya Kongo fo koyebake bakende njili soki botie tembe botuna bamusicien nyonso baza vivant botuna banyoka longo botuna bamusicien ya OK Jazz soki bakende njili te atake na ambassade ya Belgique atake na oyo ya France bapesi ye visa me suka nango akokende zwa kaka njili bango tu bavoyaja na njili bamvwando ebele mpe bakende na njili ata aza na droit bapesake akendeke kaka njili po bisika ke bakokopesa ya mboka moko mboka mosusu azwi te mpe bapesi ye ya 15 jours me na njili bakokopesa ye visa ya 6 mois bakokopesa ya baétudiant mpe bakoki meme na njili bazo renouveler yo document oza na poto me bazo renouveler visa no a partir ya changu ya njili soki na koloba njili parce que njili ezali capital ya nchangu alo nchangu wana nyonso makambo eza kosalama mingi na capital ya njili me bana masina pe baza koparticipe bana kimbanseki baza koparticipe kingasani baza koparticipe donc bato ebele baparticipa na mwa likambo moko oyo esalama po bato bavoyageaka yango ntango tolobaka nchangu wana eza neti république eza penza république eza mboka ya bazoba kaka te ndenge bokanisaka eza kaka mboka ya bato batanga te me bato mingi bazalaki deja mayele sa mayele de lelo bato batondaki mingi bongo na poto te sa mayele de na ntango bakala ba 818 bakombi bakimalumalu batransport en commun wana elingaki kokoma ebele te na kati ya Kisasa mpe na baprovince mpo na bana njili boyebake ata bomonaki papa no na bandali na Gombe aza na bakimalumalu esalaka fo koyebake ba 818 bakamio wana mingi bana njili moto babakisaki transport wana baye na bavoiture mpe ezokotekama etondi donc bana njili basali makambo ebele oyo bobengaka bazali mayele te donc babola kaka totia na mokuse mpe bana mosusu ya babola bakomine mosusu oyo eza kaka na Kisasa bango mpe bakomaki kosala makambo mosusu ntango bazwa na bapoto bayebaki ke soki nasali boye nakoki kokende poto ndenge bomonaka lelo oyo bazoro mabiala mpe baza na poto na kanisa ayebisaka bino ndenge abandaki sirage aye kopusa voiture ya soki fulafula nsima nango bolandaka donc bana babola ebele baselembao babumbu bango nyonso bayebaki ke biso diplôme d'état na biso eza nde poto final eza poto alors bana ya bato ya mbongo mingi bazwaki toujours retard parce que bango vi na bango eza kaka na kati bisika babotami mpe na misika basali poto eza kaka akei azongi alors ezalaka foti ya bana babola te ezalaka mpe foti ya bavillageois te me poto pe aza na foti te me eza kaka mokili ndenge keili yango wana antuka bandeko kosangana eza nango mabe te mutu na mutu nde amibatela mutu na mutu nde akontrole vi na ye
poto bato esangisa bato te soki pe osangani na tina eza mabete mais soko sangani santina en tout cas wana oko continuer kosilika oko continuer koloba mais nani akokotela yo nani comprendre yo kaka bakotia commentaire olobi ya solo olobi bien esili mais toujours na monokono ekozala même langage ti mokolo kokufa okotikela bana no ya héritage ke poto esangisa bino na banani bana no lokola bakobotama na poto bakozala bazoba te bakoluka bayeba soki penza poto esangisaki yo na batu olobaka na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.